Na enterrement ya Diana na mona kiote. Qu'est-ce qui se passe? Ma sola Diana milai. Mais nga moka na boya kinanga. Parce que banaka aye. Na ki peneke bloco nanga na quotidiana na film pas apeka théâtre. Soko a lookinga ngabili. Lebe oluka magali. Le émission la ngabi na semaine magali nda sala émission est bien. Ou bien numéro na e. Na semaine numéro na pesa bi karaté. Aswaka amuika magali ka fana ka magali. Zo kande auto pelitoi. Arolinga Arolinga Cardozo, Arolinga la Donna, Arolinga Princesse, tant mutu moko. Alors ça biso boye. Tout ani mitu. Et bemba ya Diane nazaki na courage te. Même ya okende, même ya ta hôpital, même ya cotisation mbongo twana. Et courage mo bezaki vraiment te. Ezalaki te. Ndeko atournaka ata bojuana été sur scène mais soka kufi faut pesa moi fa réseaux zo pesa comme si babonné na biso ba oza vraiment convaincu na ngote. Ma chère okuta kufa ma sa chère kufa. Na joana été na kuta pe ne peut faire bouete mais na matin na bando chaque jour. Na bando ya point. Billy Bilonda Diana Kufi okolo bani pour na artiste comédien par rapport à organisation pour yo mo poser artiste comédien. So na luba on venait à moi parce que ma moto l'équipe na ibete lo moto. Comment nier azabu nga za hypocrite te et prendre ba na sima mutu te nga na kenda mbala moko eza na fan mo ba zo benga nga za na Suisse kala arafi mo ba na ngati c'est azane tonton asa vela tapa jour ngo moni clé attaquer poto bien en clé nda ko azate na za na clé ba moko ça ya répondre Diane ayebise yo okobunda na mwana muki o petit na ngai so simbia ko beta yo abiso côté la hotel Mike a ebise o kata sonti le to fani pena boye e kero to fani boye to yebi yo o kata sonti mwana moko mukia ye ayina bangenge na ye mibala pe pota trouble bango ale esko yo kaka mbona pa lingi na payete o kata sonti. Coucou, chers internautes, bandeko balandi, babonné tout ya Ronsi News TV, oza oyabino bébé, magachou mavinga, mamouche de la presse, tol électrique, mutatika tolo na défaut. Hein? Je demande un grand merci na ba boss nanga. Hein? DG de nous-mêmes, mobile batou ya la patrona, mami na ozelaka appel na otalaka, ça me manque beaucoup. Babonné tout, boss abonné vraiment massivement na Ronsi News TV place bobano ratete. So bomo na chouchou de cœur azawana tous les jours pour na oya opesa bino sai, ko pesa bino elengi na sengi merci beaucoup na bato tout ba soutenanga, bato tout ba edanga, ata na mokie na commentaire na maramu tout. Hein? Rifem Mochumba partenaire à vie, Christus Bila. Christus Bila na ozelaka ne en tout cas, tu as démarré déjà dans l'analyse na biso ya lelo na ozanga moté na ozana concert na ngai aza concert na nga mais aza aussi artiste comédienne mais non c'est un caméraman na ingénieur de moi selon mon cœur mira so toza même moral au fond de la biso caméra ba découvrir muto na zana et moi si en pembe Billy Bilonda. Salut Billy. Salut Magachou mavinga. Non, c'est comment comprendre que makambo ezala Billy Bilonda boni ba vina maman. Bavina kitoko kimia na ngolo nzambe ça va. Billy Bilonda na yebi ke bato tout ba olanda biso ba abonné ya Ronsi News TV et belé ba yebi o me belé pe ba oyeba ote Billy Bilonda pese la biso na no moi parcours na yo Billy Bilonda sala kanini soko za artiste comédien au joueur wapi au banda ndenge nini et puis o relater bato tout ba olanda biso pour comprendre qui est Billy Bilonda. Ok, Billy Bilonda aza artiste comédienne na jouaka et pas mayonnaise ya mayo alonchi tuka na groupe ouverture. C'est ça. Billy Bilonda au banda wapi to monika Billy Bilonda pa ya mayo kota njonzingi te avant ya pa ya mayo zaki nanu wapi et puis kala kala joua ba pièce nini poto découvrir ka lelo na ba image to mono e pa ya mayo. Billy Bilonda ava pa ya mayo azali na groupe mutu te. Billy Bilonda azalaki pa Chico Pululu a biso kufatika biso ba 2007-8 na joie banzonzing oui denzonzing simekoli na 2009 malewa suite fait na 2010
nazalaki artiste à CD mais là musico actrice ya YouTube. C'est que Bilibilo ndabo comprendre bino moko ya rititi akula star à papa que Bilibilo ndaza vraiment star na époque où ana o bate belé ba orené lelo baza kité Bilibilo est-ce que ko relater biso na malewa rôle na o incarna ki rôle ni na malewa na joie qui danseuse hein ouais toujours ba danseuse malewa suite fin toujours ba danseuse ki ngai fimoko Siara Bibiche akenda poto Irsil la duchesse ba tebele karana ndazala ki anaka toujours ba danseuse lelo oyo Bilibilo na soto talio relation ni boza nango na ba acteur comédien parce que biso to bibino baloba ke bolingo ezala raté yo vraiment na bango boza bose comprendre ba Irsil Pechanga ba la duchesse ba to tout tangi wana si lelo boza en contact ah non vraiment cala vraiment ba Irsil ba Mike cala vraiment depuis na zongi la théâtre na mona bango li sauter na vitu kutanya bango na pété na scène pété ata na parcours mo boye na pété au sala pe forte au luka ozo ba contact na bango po baza ba ene na yo bato bozana bango ensemble en ce moment ici ozongi li peut-être ba ko aider na ba contact ba bilo moya bon ah c'est occasion mona ni hein et ko zama na on pe kaka maintenant tu peux te mona na pété effort yo sala makaka siko na minute yo soto ke na ba bilo na bino ya président mayo to mona ozo incarner ba rôle nini oza na ba gag nini oza juste na ba gag ou vraiment na ba pièce na bino pe leka na ba chaîne musuto ko kutana oui ana ki na leka na biso TV na pièce na biso leka mikolo mbokelengi biso ne ba mbokelengi ba minata na ba tebeleka jouer na ba on pe ana kaka na ba gag nazana jouer ba gag ebele chaîne ebele ya YouTube appelle la film moko eleka mikolo na chaîne na biso moko eleka soki pe na tanga kombo na Love This TV ya boss na biso Junior Vango la film moto eleka wana comment on a ni Cardozo mwana mboka ngana copine na Cardozo na conseiller kaka za la kaka mwasi. Ok, bah abonné tout ya Ronsinyo TV bolanda ye na chaîne alombi wana parce que ngana za na te pona osa publicité chaîne voilà. Beaucoup ta na Bilibilo na moi ça pesa kamaka mais Bilibilo na ce qui m'étonne ce qui m'a étonné hier na enterrement ya Diana na mona kiote. Qu'est-ce qui se passe? Bon ils ont obligé de faire quelque chose. Ils ont obligé de. Oh mais non au fait aux artistes comédien ndeni mutu na bino kufi okete. Ah, masola Diana ya milai. Mais ngamoka na boya kinanga parce que banaka aye musolo ba tuna ba question makamo ele kaka la ba 2011 pe kaka mais ya mpera na éviter kinanga kaka pona Olanda kaka tanga lobaki asalaki et pourquoi pas hotel sana ba abonné ya Ronsi News TV ba comprendre et loko nini sana gi yo yate na matanga ka pamba boy ya moni baloba ke bino ba comédien boyo kana raté je suis topé ça bango raison mais en fait ngana dia na peut tourner pété hein non peut écouter la scène morbo été que oh ce qui n'était là moi les kaka moi kala kaka à travers ka fan morbo yaka et luka moi trouble mais dans mon casa grande sœur ya on a poussé na bena na kanzoto mais tika na ngai petit lelo ebi goza mutamote mama be depuis 2011 comme tu viens de le dire là ti lelo mutu pa beli akufi to mona ote nina ba cotisation matanga du début à la fin ti na mukola suka otiki muningo pesi ata hommage à suka te pourquoi tu as fait ça obi zelo mo so kufeta mutu mo boye ba ina pe na epete bukuta na pete so kufi vous en encourage à couper sa moi contribution na yo OK en fait ebemba ya Diane nazaki na courage te même ya okende même ya ta hôpital même ya cotisation mbongo twana encourage moi bezala ki vraiment te ezala ki te na problème na été le moroté nini te mais na courage wana te ata matanga ba benga bilia kaya ngabi ah non raso to bien te mais ezaki na bien mais courage en vraiment qui que matanga mutu akufi ata pe artiste me dire quoi biso boye ezala ki vraiment te. Est-ce que yo vraiment raison aux OP c'est courage ezala qui te comme concert na yo ene na bino pa pesa makamu na malewa suite fait pas azalaka siko azalaka te a joué te le joueur n'a été toujours 4 toujours qui est 3 filles na maman moko 3 filles quoi ngai Irsi Pechanga Bibiche Siara na maman Kalunga na bana basika wanisi bango to chikaka mibana mibali azalati. Ah, oui, que ba abonné à Ronsi News TV makambo ezo lekelanga bilia lobi ke akenda kite azaki fatigué. Na convaincu te po nango po ndeko atourna ata bojua na été sur scène mais soka kufi faut pesa moi réseaux zo pesa comme si ba abonné na biso ba oza vraiment convaincu nango te.
En fait, tant que je bambon wana ngazaki pété. Nazaki té. Bili zana biso clair ozalaki te ozalaki wapi ba atozaki musika ba mpesa ekoma pourquoi t'as pas fait ata geste moko muki il y a comme courage té na volonté donc lelo pe loko nga na sala ka maboke te so na kufi seke o ya pété ma chère kuto akufa ma sa chère akufa na joana été na kuta pe ne pe fara bouete mais na matin na bando chaque jour na bando ya point maloba no moko eza bogloko bilibi londa bat ba olanda biso ba comprendre que yona Diana comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Même pas. Hello te. Yaka courage car moni yo za mutu mo ba so rendez-vous mo boye. Ya place tel. Ce qui est spécificité au sein. Non que OK te. Donc pepe espèce meki na ngote na OK pété. Non que bon kuta na accident na zela. Non que na botu mo ke bi boye bu bilia zuma choc mo eloko. Ya mena esprit de simba kité na kité. Ya mena kina na ngate. Eloko na ngote. Siko ndengo landi ponde oza star munene na mboka na biso Congo partout na batelo le kata total na TVT total ra na bagaga mike Bilibi Londa Diana Kufi okoloba ni pona ba artiste comédien par rapport à organisation pour yo mo poser artiste comédien so na luba on venait à moi parce que ma moto l'équipe na ibete lo moto fille oza fille enenza mena bili pardon ko sa nga boete la patron na ozela yoka yo comment hôtel wata na TVT te ngata nga kufika rande na yo pana ni pa la fille asala misoso ki ou alonu natali ka eloko na esili oh eloko eleki boye nini boye eloko boye ntala na ngate oyoki pété na yo pelo te siko oyoki te otalite na ba Facebook tout matanga Diana ezoleka nazo tuna organe Facebook na pasi moko nga nazo tuna organisation okolobani pona ba président Masumu na ebité nalandi nanga ngote sino ebandenge nalandi te ezaki lokola ya masha nde bouger ki bongo wanga na yeba mais ezaki pena na mouvement te na ebande et bongo bino matanga pe komi suna makamba ba mouvement na ba makamba mani matanga ya Diana yokani monde entier mobimba yo mouvement oba no luko yokani non OK c'est un ba statut batu na ba profil batu na ba ni wona ke batie Diane kena ko internet ko ta YouTube na landa makambo ya Diane na sala boue na kota te vraiment franchement na problème à Diane te na likambo Diane tete makambo vraiment na landeli yango te na tali pété Bili naza convaincu te naza na problème à Diane te makamba Diane na landeli yango te natali yango pété et là qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien entre vous deux le problème te na luka problème te oza musana na biso aza artiste monene o akufaki tozoni na to yeba relation na ye pour lelo abimi mwana malamu lelo abimi boye siko comment se fait-il yo ozo olandelité oyeba olandelité otala na tuni yo omoni organisation ndenge nini olobi nanga otala kite est-ce que ça na sens état que artiste comédien te natalité je te jure natalité ti mama Diane eleka ngala na makoma ba fête na nga makoma na osala na antenne ko ta ba internet te ba YouTube parce que il y a un pétant yo zaki focus trop kana makamba anniversaire na yo oui anniversaire na yo eleka ika le 9 oyebi ke ba artiste comédien na yebisa wango en face bozami te mama be la mutema bete et puis nga za mutema bete et puis nga za hypocrite te on sait que moi nga fait to sola raté to sola na même que to sola raté au moins nga fio ezabon na bomba raté même pour ça na yebi ke bilina za bongo bilina za hypocrite te soli kambo ezali ba même otuntu moi nié azabo nga za hypocrite te et puis nga ba na sima mutu te nga na kenda mbala moko nga na muluba ba benga nga mungala pour na za tout droit mbala moko soli kambo nga na yebi te et c'est une femme qui fondé quelqu'un moment boké le cas qui boy ça m'a qui boy na éviter mais pas bango pe na éviter psycho na lobi na maître oyebi ke makambo na yoka ngo kana musika ke ba artiste comédien ba yoka na raté ke balingana te oyo zo sala na plateau elakisa ke te toko yoka na te poto zo wela nani to wela succès Toto wele mibala ngo ya poto bazo troubler bato.
Oui, parce que nalanda ke lo mobo mutu mo ebisenga na kwelo kozo yamba bilibilonda tuna ye bawela ni Nadiane bawelela mutu mo ba uta poto po Diana lingaka beto ba période mo eleka kala nalanda ke quelque part ba bonné na biso ya Ronsi News TV boyoka pourquoi Diana ki ye akenda na matanga Diana même pas mutonga aza mal informé to munda pété akanela o pété oh kokana c'est trop dur mais aya kasala moi désordre. Ezaki par rapport à ni. Ezan la fan mo bazo benga nga na Suisse. Kala. Arapi mo ba na ngati. C'est azane tonton. Ah, ngando spendo joki na malewa et puis na simekoli ozabobo ya. Menga zo yakin jour tel. Ngabi ah. Ozo yakin jour tel oui. Mais na kin na raison na film mo bo Diana. D'abord je ngami na to joana na été. Once ma boss na pena mo na pe Diana pété. Mais moi na kana ba télévision kaka. Ngabi ah OK, c'est bon, c'est pas grave. Pour moi, j'ai joué Malé ou à Suite FM. Il y a Ekin. Abenga, na ma place tel. Na yepe zo bilo na elio parce que na la fan na yo. A mo bay na ngate le roté ma za fan kaka. Na ke penenge zo bilo ko na quotidien na film parce que théâtre. Asambi abili kota ozo bilo ngabité. Na fan na ka awa, na za ka bilo ko na na respect na ba grande sœur. Pesa mbote ah bonjour. Batalanga babudanga. 12. Ngapi na fanya kana kwena ngam. Tonton na ayo zebilanga biten. Na sala ka libanda yokota ilanga. Na tonton na koti jana mo biloba loba. Bana ozete lelo bandumba. Aloba ngata I ata o. Tonton na ye ba mo ka zibilo ka pesinga. Akitinga na spona kende. Akitinga sko na se. Ngabi ah, yo mbala Diane. Diane za grande sœur. Ezana âge za na théâtre azaya. Mais comment on benga nga place oyaza ngaza mwasi na hote ngaza mwasi na hote yoza fana na mwasi na hote ce que le mo créer place wana o ebate o ekoya lobi oh non ngaza mo il peut ko wanga na jana façon na ye nazonga lobi na ngosko tournage kana pomme vert carasco no musko makeli banda bibish abenga ah bilinini na Diane ngabi ah na ebite na ebele ba bibish ba Irsil ba de Londres ba sai ba te bele penza ba vidéo ba te bele jouer en paix taka ba Alpha Bokoli to jouer aye na beta yo moi non ndum fondi kanya no ta le kaka makala ngo soza puye beta ah bibish ebisa bio yuko ko chinda abete pourquoi bila za mwana yaza ya c'est un problème toyoki Diana toyoki pe ye bili pour ces années tu fais une petite basai ba delon ba tout na tangi wana tout fanya skuna na bar ya pomme vert wana ka bili nini abeni ko expliquer ah tonto mo benga na Suisse boy tonto ba pe ko bilanga pe fort ah bili zote mo sa moi de ça ma benga kinga na yozo biloko nakutaki Diane kuna mais na mo lelo ayeko lukanga po abunisanga biki mobile na ye ça la tapa jour en moni clé attaquer poto bien clé nda kuazate na zana clé ba moko ça ya répondre Diane ayebise yo okobunda na mwana muki o petit na ngai so simbia ko beta yo abisto côté la hotel a répondre bon ba moko Mike ayebise oyokata sonti le to fani pena boye ekero to fani boye to yebi yo oyokata sonti mwana moko muki aye ayina bangenge na ye mibala pe pota troublé bango allez esko kaka mbana pa lingi na payete okata sonte nde ba conseiller petit akenda tanga kenda ko mo 2018 tanga mutu na mwa uta pe poto ayaka na bandal pe kara tanga na ye na komi na fandi ye a asaki na ye akei depuis wana pe na nde pa kufi yango wana soto landi bien ye défaite Diana azaki plus na ba barando kaya marama bajo nga kota suna petite sœur bilibilonda oh charge donc yango so na comprendre bien surtout là il est ça que yo mona na matanga te zaki yango na non nga na ko silka mbala moko na fanda na kanda te nga fana na kanda te sima ko lika kala ba 2018 comme 19 sur 18 à série wana est-ce que na chaka na mutu mbala pe mobile na nga pété loko mo pété tonton ngo pe destination connue de ba peso zaki pe mutu akufa ce qui passe à peine nani ayo kana rapete ayiba na rapete babone na biso ya Ronsi News TV to okay na bino ka molo malembe na ebisi bino
lobi na matanga tomonaki pasteur de la foi yaki mais soto zongi un peu na sima tomonaka prophétie mo pasteur de la foi bimisaka lobaka ba artiste comédien faut ba luka ilongi nzambe po ezana période mo ko ya ba rolanda ne belé mais jusque là est-ce que bon mataka déjà bangomba est-ce que déjà bo luka ki nzamba ngo po bo kufa trop hein non matangomba ba artiste comédien ah oh distraction beaucoup ba matangomba ah naibite papa yaki lobi na matanga tomona ye papa amekaki pe kozongisa mo eloko mona bato tu balandaki ye lobi na matanga azobenda toujours matoyi est-ce que bosala déjà initiative mo boluka papa boke tuna ye prophétie wana to boluka boyeba pourquoi message ya bongo comment to boluka boyeba bosa ndenge ni po stop à la mort na ba comédien ah obiso to sali en penda eloko na penza ekoyede biso makasi biso ba actrice comédienne ba tout et il biso makasi parce que neto langa na boyi ata biso ata ngamo na zape na mobanga ata ngamo ka ngapena ufaka pe ka boye taka tubungisa masirika na âge nini 23 ans encore na âge de 23 ans au moins série wana ba tutu bazalaka ba fi bazalaka mais muto ko kana masirika na 6 ans na zalati mais tubungisa masirika na ba jeune fille les tubungisa Soudiana était un peu biso tout ça ba haine ba biloko moi mike tant mobana nga ya poto tant mobana nga salaki boye biloko wana vraiment eza litoma moko mo bala poto soko alukinga ngabili lebe oluka magali le emso la ngabi ah na semaine magranda ya sala émission est bien ou bien numéro na e na semaine même na pesa bi karaté aspera amuka magali ka fana ka magali zo kande auchopeli toyi mo bala poto na kakana aolinganga aolinga Cardozo aolinga la donna aolinga princesse ta mutu moko aosa biso boye tout tani mitu metanto koyebana e comment mubayina ngai bana sko yebana te alinga na liboso to alinga na na sima yebana te ce bloc ba conseil à bon il faut na ba professeur bongo il faut to bana ko gardango to bombango nzambe tu na pe maboya nzambe po soki yete na opema ti na oluka na nganga pe ngakisi apesa nga succès mobo ya tamukie nosala nga succès bilie ndundu bili boye mais un temps succès ne sa nini ekita mais succès nzambe eumelaka toujours akopesa ngo lelo ti okota na libulo zaka na succès na ça veut dire kozana ba haine toyokanaka te bilo moza mutu na makolo ana litomba moko te papa ndala bike photo sangana toke ngomba eza pena bien makasi ekoyede biso bato ebele bien surtout sali mena eloko wana peut-être miso liwa oyo ekotela biso te esala liwa eske ezowutela toyebi te emusala mpe motu mwa libanda ape comédien te azokende kopointaka bato moni lobi eza turo ya oyo aokende turo ya oyo aokende turo ya oyo aokende toyeba te so sangani kaka keno zonso tutukutana toke ngomba so bapoye so ata mapoye mo ata une semaine ata 3 jours jeune mo boye toyeba motu oyo asalaka makambo mitanto osala ngo toka na distraction toji tournage ya toka na nina Oliver ya toka na café musique toyebi te ke nzambaza toyebi yango te biso bikaka ke bili succès na yebi te les succès na nga bo fona ke mbanza na fukama na ke prière na tinga prière na nga nga sa te yo nga yebi o matana bangomba makali nga na jeté nga bina prière penza o toke mère mo asa ba kuna o toke boy père mo ya sango kuna nakenda kate nga pene nga za semela ikiza milimo na semela na bima nga sera bima nazaki batem na nga na message na nga bima ego makambo soki nini boy so yo mekanga okuta penza moto nga bina mekanga te dans ce Hollande bien bino ba artiste comédien bo wele la kami bala poto et pourquoi ça la kami bala poto mi pas l'Afrique te to e bandeni ba c'est bon baza plus ma fille bolingi mbongo bolingi code Western Union donc eloko bobo manela ka code na ke Western na ke les semaines na ke Western 10 fois moi on na ke 15 fois mbali la porte tinelinga 1500 vous aurez pas montana zo amount bo suma mito kande oyo oze ani poso bamutuka yo zwaka te mbango te ya c'est que yo za lokolo kilo ya na ke ka 8 mois mbango pema ya ba Holandana
Bon, oui, la mituka. Mutu to somela mutu o tera dia vu na o déjà. Faut ce qu'on a bon Zambé. Qui Zambé bizambe que moi na o mobile fois somela mutuka. Parce que mingi na ba so mituka na Nzamba zate. Et puis tambo so mituka boko monika bato bazala mituka te ba star peka obino bozwa kate ba moko c'est que yo bozwa kate. Ya. Nazwa te. Nzambe kanda yebi. Ah, bah bonne, bon comprendre qu'avec Billy ici ça va être nana. Malem, na bana bino bozaka poser. Boninga na te Billy bilonda yo zwaka to zwaka te. Fia mataba avion. Ya mutuka kaka. Mwana bato bazonda na via mataba talo. Bofinga ka endumba o azwaka te, lelo nzamba pamboli wa pesi okovo na tentire. Nga bapesa nga bakombo nyonso na ndima na nga na fani na bona hotel bango kaka so bamba bana lisu moto misi mina nga na misi mibale nzamba kilanga o na monaka na ebi lobi na na kozala nazala déjà Billy na kozala sous toujours Billy kaka mabeliwa Billy alobi mabeliwa Jiden Dundu Eldorado Billy pesa na ba artiste comédien conseil par rapport à vie par rapport à ba vitesse lelo to mona bozo s'empoisonner lelo to mona bobo kana ba maladie lelo malheureusement yo vraiment bando kotwala na monité que beleli que olela obela pesa na conseil mobo pourquoi la haine ezo demeurer na kata ya monde théâtre ngana bengaka monde ya deuxième famille nanga so na tiki libota nanga ou bien na ute makila nanga na na théâtre deuxième famille nanga ce que ça la passe na ina muntu ngana kuti quel que soit problème ya passe mais to linga na kaka bolinga est très important na vie ya muntu ya ka te so muta kufi azalaki bien azalaki mwana malamu azalaki boye mona na vivante boye linga na nazana boye linganga lelo boni Billy Billy aza bien mais ngai ba fi mosusu so batuni kaka mana numéro nanga ana abena na mère nanga ya na ko numéro Billy na numéro neten mais to za groupe moko mais to so la rapé mais ainanga dans le vide na linga mobile na yete to swana te to beba na te eloko moko te ba bien plus de 5 personnes c'est un montant avec un numéro na otenga bi bon mais papa m'a violé non papa m'a violé mais il n'y a pas 3 personnes il n'a pas un numéro na yo et le quoi na et ça la rendine il y a un monde de théâtre na kama trop de garçons te bana basi to linga na vraiment ti pourquoi la haine wana to linga na profit moi mi ko so mi linga na 6 alko akanga manae azala boss azala na ibongo so moninga na leki e fe alinga te moninga leka so moninga na lieza na catch moninga sombi e musu marque X il va beta mutu face avec un marque X il y a déjà une il y a N pour mais vous avez pas pire amo pour bokabwani pour nini boeli nini pour ya leki ngate nga somba kisaki nanga oyo $50 yake luka nga ya 100 te mobile mobo oyo na linge boye yake le mobile jongo boye ba enwana te barati source na ngwezani kambela ngo ya poto to karatoni na ngona yeba nitinga na yeba te tina mkocha na mondo na ko pona ngombeleka na mondo ngote ba enwana ko pona ngote musume bo jena bango pena ko ona o ba so la te ona o ba so la te N sur N ntala bango kangas ko na mondo trop mibale mon vieux Chukelo Mboto wana bien akaye mo yaya privé mon conseiller bébé bravo Montréal wana conseiller nangai na bango kabo décor ilonga batu nanga bangwana yo boyana bafulani yo boyana bango vena basu bili muno fo tambola boy fo zala boy fo kindaka boy fo zala boy oza boy ba 3 personnes wana tangi mibali wana Marie pour ça ça mo boy likolo et moi beta ba conseil mo mais oyoki na mais o saila ngo mais 3 personnes wana kaka on a tangi on vena baya nanga bazana nanga bien balinga nga trop balinga bango trop surtout ngana lova bino ya trop. J'espère que va abonner tout ya Ronsi News TV pour comprendre que Nazaki na Billy Bilonda un monde de la fin
babonné na o papa na ngapi bat balelo baza ya ezana mutu mo baza na États-Unis que je vais pas citer son nom pour éviter état de centenaire ne kuna to état de foyer na ye ayebisanga analela fi wana makasi et mode la fait na babonné tout ya Ronsi News TV o ba Olanda yo awa na émission oyo o lobani pona bango na lela bino ya trop taka bo s'abonner massivement abonner ngale kani bolinga nga pe na kraka bino na love bino ya fou nazana toujours pona bino na sepesa bino ka toujours Billy Bilonda Billy Andundu aza toujours pona bino. J'espère que ba abonné na biso tout ba fidèle na biso ba o balinga Maga TV ba o balinga Ronsi News TV bo senga kina de la bino Billy Bilonda ye wana a expliquer biso makambo tout du début à la fin ba relation na ndenge za kina ba tutu à théâtre a expliquer biso pe ba réalité o le kana monde na bango ya maboki. Donc j'espère que bo landa biso na émission o bo comprendre bo tia ba commentaire bo liker o na so luka numéro Billy Bilonda abenga nga Billy Bilonda pesa numéro na téléphone mutu toi o luka contacter yo a contacter yo ba to pe ba linga batinda bambongo ngaza na nga mutema polele muto aluka Billy Bilonda na part na nga ayebi place aza pona otindele pe lien o Billy Bilonda ye yo profiter pose wa numéro ya Billy Bilonda. OK en tout cas Nisalo sala ke senga ba oka ba numéro batinda bambongo po balandela ba oti ya solo. OK numéro na nga eza 097 757 35 00. Elle quoi plus de 243 97 757 35 00. Nos abonnés na oloba mingi te bino mo bolandi bindibino maladi début à la fin mes amis mes chers mes chouchous o bolinga nga bo continuer ko liker bo bosana te cloche à notification pour bo rater et là mo ekota na Ronsi News TV. On se retrouve à la prochaine fois boss nanga. Hein? Mon papa que j'aime beaucoup. Mami nanga okoboka libanga e batike lio bozoko koboka. Bien ma fille théâtre bo saka ngonde ni. Boka mabanga na bato ala batinda ba coordinateur par nanga. Ah oui, na pesi mbote nanga bena Yann BDK. Yann BDK mon papa, mon papouche na Belgique, Clary Kake, mon bali a pembe na Paris. Na pesi mbote na mon vieux mon colonel China Rambo na Mwanda mon tonton Landry Solola. Ye bina un bon tonton, un bon papa, a Solola qui toko China Rambo. Batu bolingara Billy Azana, batu tout bafana na Billy, boza tellement ébélé ya grave. Bokomaka na lila bino ka trop. Na suka wana kaka. Abia suki wana me along akoza to kutana neso sa prochaine fois kaka ana Ronsi News TV Kandi Monzo la plus belle de la famille Monzo Gloria Monzo na pesi bino ka bamboto po Billy Bilonda za wana donc soka zaite Monzo mamukuse Gloria mukuse ça va Riti Lwindula love museto moi si lokolo moi si mbiji moi sa mulai Stéphane Tumba. On est là, nous avons toujours cœur. Ouais, tu continues toujours comme ça pour vous faire plaisir. Et Zaki Wabino Moto Nabino Magashuma Vinga Mamouche de la presse Nabi Mikolo Tol électrique et Bokeba. Pour ça, on se retrouve à la prochaine fois. Bisous, bye bye.